Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, j'ai mis la ménopause. Pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Histoire et actrice Nebso Yansimi Lokwa Ozobeta Mamikolo internet. Batu bayebi o bayebi. Mais bobo sanate Ariette Kajinga. Kuna ba o bayebi Ariette Kajinga te. La dame obo mona on a vidéo wana. Azalaki grande journaliste, hein? Azalaki anosa ba émission chronique. Babalaka e bon, ils sont les aboués frère Patrice Atiara et moi comme moi ya libala na grand joueur moro boabe tara na Suède. Babalaka e ça fait déjà presque ça fait plus de 15 ans, hein? Plus de 15 ans passés. Babalaka e akinda à Suède. Tango lisolo ya Yansimi Lokwa Oebimi ayoki ango peti ye pas na Suède babalaka ye mais ba divorça na bo kota na histoire ne parce que il ne s'agit pas d'elle ici mais elle est venue quand même parce que lisolo ya Yansimi Lokwa et ye na réseaux sociaux aye quand même ko beta lisolo ndeni makambo sali marana Suède vu que ye azana Suède et elle aussi elle fut victime, il y a divorce, il y a mobile wazaki na Suède, na bana, difficulté na kutana kinango, ou ba tebele ba oloba, Yansimi naza mwasi zoba, mano sa kufara na bana e, pourquoi kota ki Europe, pourquoi sala ki boite, pourquoi kenda ki boite, pourquoi tourna ki boite, elle étant là-bas et a vécu beaucoup de choses après son divorce. Elle est en train de raconter maintenant son histoire à elle et puis histoire à Yasmine. Parce que bango nyonso baza na Suède. J'espère que vous allez comprendre. Alors, live au nom de la bune les kana qui lobby na butu. Na meki cause la bune vraiment une grande partie. A beti li solo ya ndambo, a beti li solo ya Yasmine ndambo. A expliquer ndenge sale makana na gouvernement suédois. A expliquer ndenge makambo sale marakuna na Suède. Ce que vous avez un nerf solide, tant vous avez un nerf solide. Non seulement vous avez un solo na yemoko à vivre, na oya vivakati lelo. C'est pas que non à viva yango après les cas comme bien. Non. À viva déjà à surmontant pardon. Oya zo vivre lelo à comment la maîtrise nango. Mais vivre en Suède, selon Ariette Kajinga, ce n'est pas facile d'abord pour elle, qui a des enfants qui ont déjà grandi, divorcés de son état, son histoire passée, son histoire présente, et à petit peu les sola Yasmine, à mekiko comparer, à mekiko expliquer bateau. Ce qui peut-être yazaki na mutema wana, yako fanda, yako bunda, ce n'est pas tout le monde. À cause de la tracasserie, na manipulation, n'est pas mibal basalaka parce que histoire n'est pas na kati boyo kandambo histoire n'est na kobe tangote histoire pe ya Yansimi ni pe zape na kati ndambo zobe tango na nenge déroulement makambole kanara na gouvernement suédois système pour na bana système yango na côté la bino siko awa na la NG officiel pour Bolanda. La vanité la bino ngenga lobaka que batebele ba condamné Yasmine peut-être ba yebi les tenants les aboutissants. Yasmine a mis 3 fois basé mi aboti pe ban. Yana maman mon côté. A moins qu'elle a ndoki. Atakutu ndoki.
ateki bana na ye na butu na moi ya seriezaka aki bakosi quelque part mwasi wana na opesi mwa bénéfice du doute mwa moke kaka mpo nga alinga koyoka both of side soki koto to koto toyoki te tokopesa raison na motu te tokopesa mpe tort na motu te mpo makambo ya couple eza très compliqué bato mibale bakoli place moko te po bafanda place moko il faut beaucoup de sacrifice nga nayebi mpo naza mpe na neva na libala nayebi ndenge eza compliqué bolanda histoire oyo ya Henriette Kajinga bokomela nga na bacommentaire qu'est-ce que vous avez appris bolanda mpe ndenge abeti mwa namba lisolo ya Yasmine bolanda mpe ndenge abeti système ndenge ezalaka bopesanga mpe baavi na bino na bacommentaire. Coucou à tous les Nila Chou, les Nila Cœur, les Nila Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Soyez les Cambodgiens dans les réseaux sociaux. Tous les filles à n'a pas parents. Peut-être qu'il n'y a pas de raison, peut-être pour un bal naï, mais ça passe pour bana de baza ba victime lelo. Pour la vidéo, on a pu nous l'anda na bino mais nous on ressuscité. Nous avons un problème na chaîne YouTube, nous limite toi assister ou hésiter te contacter, nous limite pour travailler dans un contrat ou hésiter te. Bolanda. Est-ce que Elaï a divorcé? Est-ce que mobile statut na Suède awa? Aza divorcé ou aza marié? Sauf qu'aza marié, jusque là na ba papier na aza marié yaya. Yeba kosa musala punda. Mobile aza ou ta Suède. Soro lingo linga il faut yeba identité na exact pose là dans les normes. Sinon, tu au salabo au souffrir. Il faut ailleurs exactement que ceux qui va bêti, qui na scat vert, bêti, batali oui, madame, oui, marié, oui, à monsieur tel, adresse tel, bana tel, tout est au bima. Mais ceux qui va bêti, yo lobi koza marié na mutuana, ba bêti comme batali madame, to moni yote, oza marié te. Ndenge zana jusqu'à nos jours, avant marié na mama ba ane aliboso. C'est-à-dire yo oyo fodé libala ya muninga tu oza mo sinete on est-ce qu'on a opé ça la réalité za na mboko c'est quoi reste à savoir est-ce que Yasmine a yeba ki ba maramunyo soana est-ce qu'elle a eu le temps de contacter des gens pour yeba ke mobali ndenga zana mobali jusque là non par exemple mo batu baza ababa na se daebi ndeke ezala na kutana pe na mutu azala pe marié officiellement bakabona mwasi ne bakabona na munoko. Mais si na loi boye bakabwana te na loi soki otali bo mobile aza toujours marié mobile ndengo na linya bala nga yaya lambalia vana libana na olinga te pour naza na protection à ta mon côté naza na protection à ta mon côté pour ceux qui ba beti to fana randa ku moko to liaka place moko mais moi si wana aza marié comme na combo ya mariage na eza yote yango omona mobile ya kufi moi c'est tikali ba mbongo ba assurance ba mbongo ba futaka batwana yo mto fanda no monela e passe au sukolela e manza ko sala boy ba pesa mo mto susu ba yo tikala yo tikali ko pour jusque là moi c'est que na sala de la vie pour jusque là moi si on a yebani ka ke non asa mo sina yo te eza balo andengwana parce que ya mona olo ba ke bande ko na biso tongo bozo ya ana poto surtout na ba mboka Suède cherchez à vous intégrer. Cherchez à connaître le loi. Il n'y a pas quelque chose qui protège dans la Suède comme loi et l'équipe loi. Et là, on me protège à la Suède que la loi est athée. Ce qui est Yasmine, Azalaki, Namikanda, Azalaki marié officiellement à la femme, au garçon, au monsieur. Parce que le monsieur, tant qu'il était marié, il pouvait faire un autre mariage. À quoi que ça, le mariage m'a arrangé. Na Kinshasa, à endormir famille, basali civil, basali religieux, basali coutumier. Mais en a Suède, est-ce que Mikande Krotaki Kazaki marié? Moi, tu es bangouezate. Mais ce qui marié, moi je pense que ce qui marié civil, na mobali wana, je ne pense pas qu'il y ait Alinga Sengazonga. Parce qu'il faut que va paramétrer tout autour d'elle. Atali, Monique, ah non, c'est retrouvé. Pour mieux faire, on a souffrir. C'est peut-être ça qui l'a poussé à partir. Hypothèse, monsieur Soeza Boy la grande. Parce que tant monsieur Basala, ceux qui va balali na kin,
mobali ta mosusu akozala yebise ke esi nakotisi biloko ta mosusu ye ayebi te etango bayebi ko na kati ya poto awa eloko ya koyeba eza ke eske réellement akotisaka mikanda parce que tango bakabwani soki bakabwaneli awa na Suède bapesi ye mukanda tango aza na bana directement alingaki aleka na dossier ya ngunda parce que aboti quand même mobali wana comme aboti wana aboti na Suède awa et puis aboti na mobali donc il na bakabwana alingaka za la femme seule mba moko sans mukanda sans nini l'état alingaki quand même parce que muto amemaki eza mobile donc alingaka zala na intérêt moko boba yo protéger pour muto aye na mboka yebi muto te muto komi na ye awangani ye donc l'état alingaki quand même azwa chaque parce que aboti bana awa question eza que est-ce que tango bakotisaki mikanda est-ce que bakotisaki vraiment en tant que marié tango abi bakabwani est-ce que bakabwaneli na mukanda bapesi ye penda boye na skate yebeki ke Yasmina mobile ne bakabwani po dossier po bokende wana batalaka ba paramètres nyonso ya bana boboti déjà bana combien et puis moi na kotika la ba responsabilité ya nani akozwa tuteur ya bana biloko na nyonso ça nyonso na bandeko bazotuna na minute on ce sont aussi toutes les questions que nous sommes en train de nous poser eza ba question tozo mituna pe est-ce que eza te que tozo affirmer tozo lo parce que loi na Suède ne assita sur l'autre chaise tozo lo parce que ba loi na Suède ndenge tambolaka balon na Suède ma chérie zelo o matasima bat bazana ebele to se libérer muke tozolo baba loi na Suède ndenge esala nini ba loi ndenge etambolaka na Suède ezalaka bongo parce que peut-être qu'elle n'avait pas de gens avec qui parler, elle n'avait pas de gens avec qui collaborer, elle n'avait pas de personnes qui pouvaient copier ça y est moi mama yele mususu à mon avis qu'elle s'est retrouvée seule peut-être à un mental d'acier le la babiso boété elle était obligée de partir. Ce qu'on a mis tout le temps à Monisco que non et à réaliser c'est que oh bah ebisa qui est et ça ouais c'est passé té ayo senga siko au secours parce que au secours on a minute oyo bana baza na ba amike et loko on a ebisa en tant que grande sœur je devant les hommes n'est-ce que ma chère quel que soit ce qu'on pouvait te faire parce que ce doit à ma casse intimidation ce doit à ma casse na kobebisa mutu moral quel que soit ce que on pouvait te faire ne fallait pas quitter le pays. Il fallait que na moment na tango o senga aide aux alliés awa to bi mettre place moko bo oke o batama parce que ceux des amboka ya ko bunda na ceux il faut ko bunda ya ko bunda pe bo koma ele sili o fandi bo tikali o lalo simbi mutu moteleme obite na ko ya temlo bi fona sala bon c'est ça to condamné était on ne sait pas qu'est-ce qui a fait à ce qu'elle parte réellement. Namboko bandima mariage polygamique te namboka tozo ndima mariage monogamique est-ce que na ba papier à mobali na ye azaki marié légalement bazaki marié oui ou non ça on ne sait pas on reste otala na mema pilo na mutu mais ce que tant ozoya mutu moko ta yebisa ma chérie Ero sepe la senganza mais merci. Era tristesse sango si les kanango. Era tristesse si les kan. Ce qu'on entend là que oyebi elote, oyebi place au bandate, oyebi place au soukate. Oyebi place au banda. Ozana mutu te que soko zu problème oyebi ke na benga mutu boya côté langa. Tant que ozo benga mutu ozo si sa okata téléphone aller. Mutu na benga oyebi kuna te. Kuna boy na mona te libala moko na poto na site na bamboko na so de couvre ma bala nyo se couvre on dirait batu ba ko assister batu ezate ndeza la rata na Kinshasa ozu problème na mobali na yo famille ba fandi ba ke ba bengi ba noko soki ba noko ba kokite ba bengi bato ba église ba beto église ba kokite ba bengi awa mama mutu musika batala bomona pina ke bolingo moko zo ke na kokufa na poto ezala te si tu na so de kutute na so des alate. Parce que tout ça, il faut préparer moutou na moutou. Tant on prépare moutou, il faut dire, maman, on dit que na poto. Poto qu'on a déjà, va sortir à la raté. Tofa na ranandako. Sortir à musala ndako. Au moins, qu'on a poto, au moins, on a sala bamanzaka, na poto qu'on a basala bamanzaka te. Na poto qu'on a zate que non, week-end de coquille, toke na tako melato, toke betata moi tour en amoureux ezalate. Ba mo na biso kaka, tozala kana kachanda, to vanda kana kachanda ko mamno so sala kachanda. Na poto ndo yebwe, bana basala bango boete basala te bana il faut kende beaucoup. Zong sa boena bana ko sa boena. Du moins mutu aza préparé moralement.
Mais muto ayebite nde babenga biso ba bleda. Muto ayebite aye koya tango koya boye aye akomi kokuta na ba réacteur parce que azo bunda na face à réalité o ya kuta nango. Est-ce que boyebi comment ça la passe? Et surtout si vous avez un film déjà na Kinshasa bois kama na yo. Si vous avez un film na Kinshasa bois kama na $100 c'est rien, $200 c'est rien, $300 c'est rien. Au ça la dépression. Si quand M sous Yasmine à mon avis que ce qu'a fandi à quoi M sous ça la dépression, ce qui peut déjà avoir Fred va déclarer que c'est une personne dépressive, il y a casier judiciaire et baby. Place nyoso bando kende bando talara ba bando komaka po avant zo musalo banda musala il faut avant ba engager ba tindra lettre mo hier na police a tindra rapport mo ba tindi lettre mo so lettre ngweye au fungola ngote et zumbala moko et que est-ce qu'on nani ngo luka be sa casier judiciaire na ye nani ngo abe sa casier judiciaire na ye mutu moto alinga sa casier judiciaire na ye mutu moko to alinga sa casier judiciaire ne mutu moko to alinga sa tu au moins on vandi ba bazo bengo ba ofinga ba to bengo finga otala o seka obi nzambe mambo nga na leki nango soki ezalaki bango mais ero ba ebele ba koti na sama belebele ba leka na dépression. C'est pour vous dire juste que j'ai beaucoup à dire. En fait, talabo, mais naloba na beta ngai réseaux sociaux eza pour na place moi divertissement des ordinateurs ngai zo bloqué anga bia. Tika ka temo ba benga na kota. Merci beaucoup Melonga pour le fleur. Oh talabo bia. Tika ka na va na ngai ka na se distraire atamuki. Parce que na poto awa soki pina mobile ya lingi mobile ya olingo na Kinshasa vanda solo na moi si vérité lobana eko moni soto komi kuna na poto nde tozabo papa nanga kobi mezala raté na poto talanga mobile nonga mna eno et puis mobile zala mutema malamu to moi si zala mutema malamu o guide muninga mais ce que tant yozo ne eza moi si za mobile tant yozo en esprit aya o ça presque 2 mois. Social et bengi les loé, social et bengi lobby. Eh, je me suis pas na fandanga bi jamais de la vie. Oh bah on est la boy kaka arrête ka jingaka pona e Suède. Oh, to pona problème ni ngabi bon. Les loba to ba okuta nanga. Oh so rozo ke na social, il faut zalaka, ozalaba mona on dirait mta pasi ngabi lokuta. Maman, na lata pena pantalon, na lata chemise propre, qui to qu'on a benda sou, qui na na chai, toi ke, ezara na ba moi ba meboy, na chai lunette, na mis na kotel ba ki congolais, na lata bien boot, na na chai manteau, na li colo posé, na koma bo solo parfait pour ba on parfait ba supporter, on te na pia ba ngo kana na chela ba ngo parfait le quoi, toi ke na chela ba ngo pena, na ko parfait la chakate, na chela ba ngo Caroline Herrera. Na pompa pena bou na kota penda boy na fandi réception café ngabi oui na mela café te mejour na mela moi ta sa café na café na fandi na ngabi basio lelo ba yukanga na interprète au place rosal ah ba moi so zali boma ngabi te na bangi bango trop na peser bango ngabi te lokuta na kuta na deux petites filles moi bo to ke ba ko ta ba trentaine na ba vingtaine sko bato ba ngaba traumatiser ngam tunga bi ma mbia kaka pona poso na place la kicho ba vanjo bano ba yokanga lelo. Oh non madame, to bengyo pour la situation là yo ka bango ka to bengyo pour la situation wana nanda kuna leli stress ngabi na mis na bango stress ezate na ba to bengyo pour la situation ngabi OK na tuni na ali boso ngabi interprète aza ngabi madame c'est juste une question hein, parce que j'aimerais quand même entrer en contact connaître des personnes avec qui je parle statut na bango ezandenge nini poto ye bandeni toko solo là. Ngatuni oza bana ote na botana tenga bi bon yoza na côté natuni muskoto na cheka déjà yoza na liboko la chebi bon yoza na côté mamoko pouf bango réaction yeba na kamba mo mutumi se komo ninga na kabo mi se komo ninga na kabo mi se komo ninga na kabo ngabi bon déjà ne na moni na peser na che da déjà na kitise déjà point à côté na attaquer monsieur ami balé. Ote ngana zana mwana moko ngabi oke zana mwana moko bon yo ngano toko sola parce que yo zana mwana yebi pas mon obi ba caprice bana toko so mais yo madame je suis vraiment désolé yo zelo tout na ba question sous pour la question bana ina sola na yi
Oh non, madame, to bengisi yo, pour moi dans la classe, moi na boye. Ok, juste quand on a bo bengelinga, ngabi, ok, ngabi yebi sanga non. Yo, moi na on a commaté un jour na vie. Ala li pe bien te, ala mou ki pe na lo kolom, ala mou ki pe un jour ma ben nanda. Ne comme la ote? Ote, madame, on peut poser la question, ngabi, te, na poser la question te poani. Il faut na poser la question pour na yeba. Ceux qui na posé la question te na yeba ndeni. Ne comme la yote? Oh, oui, comme un kangabi, voilà. Comme c'est-à-dire, comme la ramouana na yo. Tchana moutou na ope ke mouana nanga. Et ko yope ou comme la e. Nane comme na oto sengi mouana sali loko boye. A sali contraire ya o yo sengi. Oh oui, nga senga bi oui. Comme nenge comme la ramouana na yo. Et ko yope ko comme la mouana nanga. Ne pensez pas que nenge bino boza wana. Boza plus, boye bi ko éduquer mouana ko lekanga. Mouana nga na memi 9 mois na libumu. Oh, on a boti 9 mois. Bino bokani si boko lingaye ko lekanga mama wa boti e. Boko lingaye depuis na outane Afrique. Na ba mboka nyoso Afrique. So za na poso bomé nga na bomé tango za ki bibiti. Mais ce qu'on a bomi été na outine Afrique, aye na Afrique, na eneti awa. Akoma amne na yo bomé po na bino. To na yo ko maltraiter moi na po na bino. Bozo yebo che na famille oyo ba ayebi tata ayebi mama ta ayebi batu wana te. Bino bokani ske bino olinga moi na ko leka bi ko leka ngamoko. Aza mutu. Un jour à kola mukamabe, un jour à kola mukamalamu, un jour à koko yoka, un jour à koko yokate. Alors, c'est quoi? C'est quoi le problème? Vous avez autre chose à me dire? Oh, dites-moi, vous avez autre chose à me dire ou pas? Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Si vous n'avez pas autre chose à me dire, je pense que la réunion est finie. Oh non, c'est parce que moi, ngabi moi na loba ki moi na parce que bana na biso bazo profiter na gentillesse au pesa rabon ya lokuta. Boye la rabon na ba tablette parce que biso ba para toza capable son ba tablette mais tout na moi na tablette na ndako. Boye la rabon ba caresse lokuta ba caresse moko po bozwa bango bokansi maman caresse on na pesa kango depuis la libumu. Caresse on na pesa ke ti là comme ya comme mbinga mobali bo caresse on na zango annexé en désordre. Bino caresse bo pesa ke za caresse en bongo. C'est parce que vous gagnez de l'argent. C'est parce que vous êtes payé pour ça. C'est votre travail. De la même façon que vous exercez votre travail, c'est de la même manière que moi aussi, j'exerce mon travail. Alors, on doit arrêter ça. Maman. Et s'il est... T'es, nous sommes à la gentille, nous sommes à Marbeta. Mais il y a tout un cas qui peut presque un mois, convoquer plus de 4 fois. Nous habitons un tour, maman. Et les cas, un mois, pouf, nous avons clôturé le dossier. Après 3 mois, on va faire des banquettes, on va faire des banquettes, on va faire des banquettes, nous avons Congo, on a besoin de maman bé. Pour baby que ceux qui nous ont moi na mboko yo à cause d'un avantage moko quelqu'un bango batin congolais ça mutema surtout congolais mboko maman babando tin de ba lettre anonyme au moment non lo ba j'en connais quelque chose, j'en connais mes chers frères et sœurs maman non lo ba na yebi na mutu bolala kanenda kumoka ko komelo lettre oyebi lang to ebelo kota komelo lettre ka kotisi a poatio a lobi no makamboze a lokuta ba koselo makambo o bandi osamba tongo midi poka tongo midi poka tongo mi entre biso na biso bandeko na c'est que je dis je connais yaya peut-être que Yasmine elle n'a pas tenu azam suna baner solide le quoi ba biso o te ba mbiaka o te. Combien de fois anonyme et quota? Combien de fois anonyme et quota? Je me suis anonyme. Ok, aujourd'hui, comme Bino Boye Sangara que vous avez reçu une lettre anonyme, aujourd'hui, si vous ne me dites pas les noms de la personne qui envoie la lettre, je ne pense pas qu'on va parler. Parce que j'en ai accès. Quelle est cette personne-là qui est toujours derrière moi pour inspecter ma vie? On a reçu une lettre telle, on a reçu une lettre telle. C'est qui cette personne-là que moi je ne connais pas? Un jour, je veux me faire tuer comme ça parce que je ne connais pas des gens qui sont là à suivre ma vie, que moi je ne connais pas, je ne t'aime. À un moment donné de la vie, mais à un moment, il faut lever les tons. Parce que vous avez esclaves, Nabangote. Nous ne sommes pas des esclaves. À un moment donné, bozo solo là. Bozo solo là. À un moment donné, quand tu vois que n'est place comme au mati. Au mati. Au mati. Ce que que oui, bango baza, oui. Parce que bango baza, on a psychologie à moutou. Bango baza, on a psychologie. Ce que moni ozo banga banga maman. Ba salo boye. Obi depuis wana, ba lettre quitte. Ba lettre quitte. Et ngana gangela tina madame abana l'école. Bato ba yeli na kena pa na gangela madame liboso bana.
ngabi boko benga d'urgence boete moi na sali likam l'école maman na tena musala maman na banjo lenga kabwe na musala nzambe mwana nga bomina ni kuna mwana nga bomina ni kuna boyebi ka bana mibali tango bazokola moi âge à puberté ni mwana koma ka moi teti mozo bunda na bunda ka ba prier mwana bomina ni kuna na benga mama sœur na mona zala mama na benga mama na ngazala mama na nga adoptanga na mboko na benge mama kabi mama tala botala ba reza ngabi mama na okokate nazo lenga kabwe chef na ngasi ngabi mutombo ta de l'autre calme-toi okende oyoka na koma kuna boye eloko moko ya malonga te yaya eloko malonga te des jours pouf ngabi yaya bo bengi se kinga na école na école to sololi na école to bitos a rendez-vous prochainement rendez-vous prochain et comme que directement na social ya mosko bengi bozonga lokwa nani na tomboka si lelo ba commence comme na celle comme na école ba communiquer un message talabo ngamo pe na za na façon na sola na mwana nessa toujours moi ma camion son école ceux qui ba lobby no boy et ça m'a Rolanda te il faut savoir que non dans notre coutume hier ce que ba lobby ne kali comme école abika ce que lobby kaka notre coutume ne nous permet pas notre coutume ne nous permet pas Mbatala Turamboma je te salue Turamboma notre coutume ne nous permet pas. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire, malgré que vous êtes ici, mais sachez que vous êtes des Africains. Il y a certaines choses que nous avons le droit de faire et certaines choses nous n'avons pas le droit de faire. C'est propre à eux. Parce que talaba tout na moi en classe batuni balobi ce qui lelo par exemple au bali mobali oaza au lingi mobali oaza sexe mona yo. Ba parto que présenter ba on a ba parents na moi il y a 12 ans s'il vous plaît au que présenter na ba parents no ba olobani ba tuni bango ba solo là moi ici bango abi je ngana ebi na copier sa réponse na mambote parce que fona que tout na mama langa Dieu merci que bana langa likamutwe le kraba ko betelanga na mambo ile kaya mabe kuna na école na onions tout ba hi wana petit ba hi ba komi na expliquer bona si bon que boke lo bana bango coutume na biso elinga makambo te na coutume na biso toko sola makambo te même na ba livre ba kabwela bana ba ketanga na classe na yeba na langue te ba pesa mwana na nga livre moko document mataka na nini comment voler na butu Harry Potter li ala taranini mobwe livre mobimba o ba pesa ki na tuninga yo na pesa ko livre o te madame na biso mta pesa nga bina ketanga ndenge mwana soki azo utiliser balai pour na kupumbwa komo ko sala makambulo ko ba nazo na okandeza mwana na visi sac na fungwa mona ta livre nga livre na tena na zuka téléphone Google ta na bandi ko tanga senga bizo livre kanga ko fungola ngote lobi na tongo na pesi na kati ya classe na pesi na komeli madame na mona senga habité prochaine non so besoin ba livre bo ebisa ngai bo komeli nga mona ki na bibliothèque na poni les livres na ko pesa mwana donc au fait ba étudier ka ben étudier parce que yo maman il faut être très vigilante maman to papa il faut être trop vigilante parce que dans Babylone qu'on y a ceux qui aux 8 ans il y a qu'on préparer moi au balité il y a on dit comment passe na Kinshasa kuna okendara au salaire 1 mois 2 mois oyaka osombi biloko na yo otondisi na yo et ceux qui peuvent défrapper ba camarades na yo otondisi na yo tango koya nango kuna na Kinshasa moi ça ebika ke tango ya bwe mama oyebite sacrifice ni ya sali pombo ngwane komandenge zana ba bêtise wana ozo finga na musika po ebike to okuta na tete nga go finga nga okay to kende to chabo na sima nango po to kata na to tika go finga na to kuta to lumba na solo mapeka to kuta na to bima na mutoki to bima ni pa mutoki kab so ki ba inscrima pe taka kanga mulangi moko kata muntu boy wana ndesko biso ba miteme suka mais maman moya to soni to finga ni na ba nkete pour jamais mutu aza problème na mutu bo finga na jamais mambo bo finga na mambo mabe so nga pele fo nzoto na nzoto to betani pa nzoto to okani sola mapeka o moni sola mapeka to yoka nyango penza so ki pe ba instrument to utiliser ba instrument so pe sans instrument to ke na sans instrument ba ka pe betami ba kache tanga miona ba ma kofe betami sans instrument so ki to ke na ba instrument to ke ba mo chako to ke na ba milangi to ke na tout wana ne bongo bien mais apamba rien na préféré na garder énergie nanga. Vous comprenez? C'est-à-dire que les gens moko o ezake dans yozoya il faut y parce que
mabe na biso ezake bandeko na biso bayaka kozwaka biso na Kinshasa ba préparera biso te. Parce que tant yozo muto ya na poto, il faut ba o préparer erreur wana nde tozalaka nango. Ndeko ozo finga na o bloquer yo. Pourquoi o finga ba basali nini? Comment vous avez ça? Courage au finga ba tuboy. Au finga ba basali nini? Ça n'a bloqué on a. Pourquoi tu l'as insulté les gens? Les gens qui ne t'ont rien fait, les gens que tu connais pas, mais tu es quand même là à les insulter. Pourquoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Pose-moi, pardon, je suis lunette. Ah, Mireille Mwamba, comment ça va ma chérie? Bonne Afrique du Sud, Yaya. Toi que, si vous avez un peu yenge, Yaya, Bamboko le roi, Suède. Bamboko est Suède, Yaya. Koyate. Si vous avez un peu yenge, bavi aketo bima, obima oke wapi. Pourtant, ota libanda neige koyoti na moins combien. Ota libanda boita mutumo wa libanda ti. Ok pe na bamnganda boyoko, okuti banganda tout déjà ba minuit, bakanga. Osani. Ozonga nanda ko vandi. Tant ozonga nanda ko vandi, yo moko bandi ko beta mutobi, nzambe ero na Kinshasa na lati na ngata lipapa na ngana ke na nga olia tan tabana nga place boy. Ero na ke na nga bo ero mama na mboko o manzaka. Ça fait 7 ans, na tout na coûté. Mais fille na Kinshasa, elle m'a soit vendu, manzaka l'anglais salté, à qui a béni moi petit, moi manzaka $10, $20. Ah, pour nous ça, manzaka c'est 50 €. Et puis manzaka a 50 €, il faut un rendez-vous dans le salon. Et ça t'es ok, boy, au kouti, basalioté. Il faut un rendez-vous à salon. Aux élipes jour, on a eu un rendez-vous, coquille, maman d'herbe, bababou, je te salue, ma chérie. Ma préférée. Ok, bah ça, aux rendez-vous. Suki ya okanga, suki, botande na telengana na suki awa. Suki kutu mta okanga zate. Na telengana na suki, ati ile kinanga mta Kinshasa mta yako kanga suki. Pono okanga suki, suki kaya barasta kutu ya tina kutu te. Il faut fouta, fouta l'ango quoi à 100 €. Ce qu'on y a besoin de 100 € wana maman aime tout ce qu'on fout à nos courants. Ce qu'on t'en mocha nanga na moi na jeune fille nanga moi si, il faut pas kanga biso suki biso mba. C'est-à-dire qu'il faut déjà 200 €. Nasuki. Sauf qu'il faut ça là, après chaque 2 mois, après chaque 3 mois. Nabidjeni. Nabidjeni bandeko nanga. Ce que moni ba réalité nyoso wana, na ba réalité nyoso wana ma chérie. Il faut bandeko o bayara kozwaka biso na Kinshasa, ba yebisa biso ba réalité wana moni na mboka to okende. Ya po webo moi si soka lingi. Moi si soka lingi. Alinga kaka. Ata bike mobali ne wana lala ane na se o lingani kaka nga zala nga contre te nga mutu o alingi mobali na ye quel que soit le temps non matsabatu siko te boza non pardon paix amour attends je vais te prendre après ata orofanda na yo ata orozala no ndenge nini ata orosala no nini mama nga na pesa conseil mama so eza mobali no soki yo lingi ye yaya linga ye ata azande mokati mbila quand tu l'aimes quand tu sens que tu l'aimes pas yaya dégage. C'est ça. Te ngana lobaka. Nga pena na comment yebisa batu réalité a potonde konanga tango zoye yaka se préparer na telle situation. Il faut se préparer, il faut yebisa moi comment nete okebe. A tokenda ba restaurant, ana ka rozoyo, to roula ka carrosse mais même na potona na mutuka te. Pour que ce mutuka c'est pas un problème. Il faut d'abord on a permis de conduire. Net na mboko pour nous a permis tala. Marmio se passe na mboko pour nous a permis tala. Ok, je vais te prendre à un moment. Pour nous a permis na mboko tala boyaya. Na meka tour à liboso na katana deuxième tour. Depuis na mboko ça fait ce qui na 2016. Na 2016 il est long bobo calculer lenga mbula na komi nango. Mbula na komi nango na 2016 awa siko. Non na poussa mutukate.
Mais nakin, j'étais une femme au volant. Parce que Babylon nyonso wana, soko kalkilango, otalobi nzambe na Kinshasa nga azaki bana na koti na naza na 9 ans. Merci. Na koti na classe boye, na ke na ngai, na ke tike bana nga ere koki chauffeur a azui, na commencé la ba course na kadi. Soupe qui dit babona zu Babylon na tiena mutu. Pour moi on me on na maboko ya te mali le ki boza na la tsemno photo mo ngana me Babylon na mutu ana poto. Ya ko sekate ali sekite. Na mema bilo na poto na mutu o ke somba biloko mutu kezate o memi ba sachet o comme na kacha bis boye faut pas biloko panzani nyonso le temps le kota bis kuna pe batu ba sedo ba ningisi misu faut ba kende bana ko le côté loko moko tia na kacha sak na kitabo na tombola ba sachet katana na tombola biloko pan na tia bilo na mutu na pora bilo na mutu na sama lili neige kwei na bis no boko ima neige sukela na basko bana ko pasola ndana maneige na bilo na mutu na bilo na mutu no ya no ka sonita na mema pa bilo na mutu na oya pa bona bilo na mutu nga wana pa na kote boza na tele no photo wana ezala rapena na pesa pena mwana nga mi mama kanga photo oyo eza histoire oyo pena ko eza histoire pena oyo baba ke l'histoire de ma vie la photo ngele ke benata na sono retrouver photo na mema pena biloko na mutu na chapilo na mutu inde na komana mama pona ozope taxi mama il faut les otonda taxi M sous ba taxi par heure wana on se retrouve au distance moi mon coup c'est fout à 50 € ou 100 €. Mais tant on calculer 100 € na maman et ça le quoi faut provisoire bana osomba biloko bana M sous pembeni otala boy osela bana osomba biloko solo na toilette. Mutu pas occupé à ça yo ya sono na mboko ina minene na mboka poto so ina minene c'est quoi mutu etika la quelque part il faut ça les blo au réfléchir au raisonner bien. Ça na tellement nos photos sont nous retrouvons ba photo pe de kebe na galerie na ngai na mema pa bilo na mutu mboko ba pesa mutu discipline to ke mutu ye mo ka koma discipliner sans que ba pesa discipline. Oh mama monsieur kita ngana koma ina zo tambola boy mama monsieur kita ozo tambola mama monsieur zo kito mozo kende kaka ozo kende kam mama monsieur zo kito mo kende tala yaya il faut mo quoi. Botika yango photon yango. Botala bandeko. Botala na mimi bilo na mtu Botala na mema bilo na mutu mais ce que tant ozoya mutu moko ta yebisa ma chérie ero sepela senga nzambe merci era tristesse ngo si eleka nango era tristesse si eleka ce que ozotala ke oyebi elote oyebi place obanda te oyebi place osuka te oyebi place obanda ozana mutu te ke soko ozu problème oyebi ke na benga mutu boya kotelanga tant que ozobenga mutu ozosisa okata téléphone ale mutu na bengo ebi kuna te kuna boy na mona te libala moko na poto na site na bamboko na so de couvre mabala nyo se couvre on dirait batu ba ko assister batu ezate ndeza la rata na Kinshasa ozu problème na mobali na yo famille ba fandi ba ke ba bengi ba noko soki ba noko ba kokite ba bengi bato ba église ba beto église ba kokite ba bengi mama mutu na mutu musika batala bomona pina ke bolingo moko zo ke na kokufa na poto ezala te. Si tu n'as pas Suède coup tout est na Suède des alaratés. Parce que tout ça il faut préparer mutu na mutu. Tant on prépare mutu so bi maman on m'a dit que na poto kuna déjà ba sortir des alaratés. To fa na rana ndako. Sortir za musala ndako. Au moins kuna poto au moins ne osala ba manzaka na poto kuna basala ba manzaka te. Na poto kuna ezate que non week-end de koki to ke na ta ko mela to ke beta ta moi tour en amoureux ezalate ba mo na biso kaka to zala kana kachanda to vanda kana kachanda ko mamno so sala kachanda na poto ndo yebwe bana basala bango boete basala te bana il faut kende boko zong sa buena bana ko sa buena du moins mutu aza préparé moralement mais mutu ayebite nde ba benga biso ba bleda mutu ayebite aye ko ya tanwa ko ya boye aye
akomi kokutana ba réalité parce que azobunda na face à réalité oyo yakute nango. Est-ce que boyebi comment ça la passe? Et c'est tout ça zala fimo déjà na Kinshasa bois kama na yo. So zala fimo na Kinshasa bois kama na $100 c'est rien, $200 c'est rien, $300 c'est rien. Au ça la dépression. Si ko aime sous Yasmine amona ki ke soka fandi, à quoi aime sous ça la dépression? Ce qui peut déjà avoir Fred va déclarer que c'est une personne dépressive, il y a casier judiciaire et béni. Place nous sur bando kende bando talara bando komaka po avant zo musalo banda musala il faut avant ba engager ba tindra lettre mo hier na police. Police a tindra rapport mo ba tindi lettre mo so lettre envoyé au fungola ngote et zumbala moko et que est-ce qu'on a ngo luka be sa casier judiciaire nae. Nani ko abe sa casier judiciaire nae. Mutu moto alinga sa casier judiciaire nae. Mutu moko to alinga sa casier judiciaire ne. Mutu moko to alinga sa tu au moins on va dire ba bazo bengo ba ofinga ba to bengo finga o tala o seka obi nzambe mambo nga na leki nango soki ezalaki bango me ero ba ebele ba koti na sama belebele ba leka na dépression. C'est pour vous dire juste ça que j'ai beaucoup à dire. Arrête talabo mais naloba na beta ngai réseaux sociaux ça pour na place moi divertissement des ordinateurs na zo bloqué anga bia tika ka tellement ba benga na kota. Merci beaucoup Melonga pour le fleur. Oh talabo bia tika ka na vana ngai ka na se distraire atamuki. Parce que na poto awa soki pina mobali ya lingi mobali ya olingo na Kinshasa vanda solo na moi si vérité lobana e komoni soto komi kuna na poto nde tozabo papa nanga ko bimezala raté na poto talanga mobali nonga mnaeno et puis mobali zala mutema malamu to moi si zala mutema malamu o guide muninga mais ce que tant yozone eza moi si za mobali tant yozone esprit ya o un esprit qui congolais o un esprit qui Afrique. Merci beaucoup, merci Guillaume Meloma. Ozo un esprit Afrique. Ozo un esprit à Kenan, nena boye, bisobote. Tant yo moi c'est bengisi yo. Moi c'est bengisi yo oye poto, yaya. Luka oye bako sentege. Quoi un esprit Afrique kité. Na poto awa moi c'est na mobile bako maraboye. Yo mobile il faut aider moi si. Moi si il faut aider ye. Mobile il faut que ndengo yena musika yo bandovana na ndaku ngana osala nazo la kisa ope banzela pona nini o s'intégrer mukolo yo poko zwa o sa nini o booster ngai mais mibele bele ba bongote ba dans l'esprit mon caché na mutu na wango apetona suna komika bote ya po yemi ko bundani mwana moi se batwa na bundite e mususu po okoma na mboko ndengaza et puis même mibali mo bunda ka boya ko Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.